je veux une information avant de recevoir la DSOB. Didier Lacoste, Maïfoudron nous informe que ce dimanche 31 décembre, il se produira à Béni les Visionnaires, dans la commune de Kassavubu, le 31 décembre. Retrouvez Didier Lacoste na Béni les Visionnaires. Et que l'année prochaine, il bandeli déjà, je crois, dans le lobby, à Robeta na Imka, ou bien na Isika Moussousou, P. Ya Mounene. Image ya Didier Lacoste à Idiofa, Borolandango, je crois, après la dit Essobe. Voilà, Essobe justement, je me lève pour Naroyamba. La dit Essobe, il peut déjà faire son entrée. La dit Zongo, ma pièce Essobe, phénomène. Le roi du lait, qui m'est allé. Merci beaucoup, président. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est installés. Je vais en profiter pour souhaiter un très très bon dimanche au président Amadou Diaby. Amadou Diaby, c'est le président de coordination de l'association sportive Vecleb. Donc, Banaveya, vous avez déjà reçu là avec Yemoko, président Amadou Diaby, auto souhaité en tout cas un fructueux mandat. Masoleza Gitoko, Bana Vita, Bana Veya, Balela qui trop, Bana résultat ma bé, management eza malamute, alors Nzamba yo ki kolela. Il y a Bana Vita, Atindeli Bana Veya, président Amadou Diaby. Amadou Diaby, na yebi ke azala kacha maramba bale makasi na soli na ya bi Fabrice. Ngabu tunarande na maramba bale, musique na kota kaka pona aider musique ekende liboso, ekende likolo, mais na rande mutu ya bale. Donc président Amadou Diaby, on te souhaite un très bon dimanche et un fructueux mandat na mutu ya AS Vecleb na yebi ke ba Coupe d'Afrique, ba champion d'Afrique et l'Euro Pamba pour na bana veya. Apesio bambote belé, lelo déjà vite en renaissance, coupa bol avec bien. Merci beaucoup, bon dimanche à vous, Amadou Diaby. Et puis je salue les PDG Kinoani Balabala. Très bon dimanche à vous, hein? Papa Nakeli Bonheur, bon dimanche à vous, les PDG Kinoani Balabala, agence immobilière Yamounene Nambora Nabiso Congo. C'est l'agence immobilière, il y a PDG Kinoani Balabala. Très bon dimanche à vous. Alors, Essobe, Laurent Fabrice, bon dimanche. Merci pareillement. Qui m'y est allé? Ouais, tranquille. Très bien. On a profité pour la ça va bon dimanche. On a des téléspectateurs puis à Canal Kin, la tranche musique, Ziki Sabon. Voilà, avec Yemo Laurent Fabrice. Ouais. On va informer donc les boss à Amadou Diaby a commis président à tout Banavé. Ouais, après le président Vita. Ah, donc c'est que déjà le premier match. Le premier match de la Renaissance. Voilà, ok. Donc c'est une bonne chance quoi. Ouais, merci beaucoup. Et puis tu profites pour Sambo t'es bon honorable pour Lucy et KUK. Ouais, mais Magingana yo place de route de Hediofa. Mais tant que qui ça a éprouvé à Koufeli grande sœur naïe. Maman Martindala. Moi, je l'ai vraiment, donc, on a fait ça, condoléances, pas ya famille Pouloussi. Et donc, précisément, le président Ige Pouloussi. De Outinaye, Banzela Moussika, Naba, Moinka, Moutalingi, Kamnaye, souffrance, surtout tout le monde en Angela, donc tous les gens qui sont bouillés, on l'a appelé Matia Koutani, sous na Mawa, Maman Tatiki, vraiment. Donc, condoléances, et puis, nous avons fortifié le président vraiment Makassi. Et puis, nous avons passé encouragement vraiment dans les Cambotos aux élections. Ok, et c'est comme ça, mais je me tiens à l'honorable honorable déjà, honorable aussi. Voilà. Alors, la Dieu se bénisse, autres à Makassi. Vraiment, autres à Makassi, na ça qui est fort, ils ont Makassi. Parce que Laurent Fabrice, lui, il est aussi. Quand tu as idiofa, papa, tu peux même mon keki kuiti wana tito, tu comment il a avant. Hier na une heure. Hier na une heure, tu comment qui. Mais après on a ça qui est fort, on a bimaral sous. Batournage. Non, Babylone soit ils ont foutu à malamote. Babylone soit ils a déjà, Moussalamo, mais c'est ça, banane. Donc, spectateur, téléspectateur, donc, obligé de faire la image. Donc, il y a une explication, tu as ça. Atayo tambola tango, il faut honorer au Sabango, Moussana Bango, mais c'est ça. Très bien. Alors, il fait les Guindéni, Bozaïna de Gono, Charlie, non, il vit de loin, donc il y a qui vraiment carton. Donc, il y a un peu ça sous la félicitation, et puis, Yeme honorable Ige Pouloussi parce que na loko asali bana idiofa penza bana idiofa pe baza reconnaissait pas na eto mona biso moko
ndenge ba vota ki tozaki sur place na yo Laurent Fabrice yo yebi a vota maki donc na éviter le quoi ba mbuma loso donc ça qui a loso donc ils ont mon abattu surtout kaka ige polusi ka ige polusi ka donc ça dit ils normal ba zone ça moi reconnaissance parce que eloko yé passé di bana diofa elekebeli donc ça dit période où surtout il y a campagne donc ça dit a memeli bango jibempiana a memeli bango Weranson a memeli bango la Coste Mukentonga a memeli bango Gez Mawete et puis a memeli bango miel de son et en plus donc avec pour memela bango sous les deux plus grands comédiens oh penza ba revara na mboka wana ba mona Charlie Nungi vit de loin na la di esobi donc ça dit idiot fa bazaya ko sepela ko savana te donc ça dit bango ba utota la TV ba utota la TV obi ndenge za utali TV programme nyoso tu ya Canal kin banda tongo utali ba star nyoso tu ba défilé ndenge idiot fa ba utota te ba utomona donc ba moni biso nyoso tu l'espace ya moi moko donc vraiment merci à trop na Eka et depuis pour mbana liboso donc nga pemba liboso pe na mona idiofa na sepeli pe yango na zoma na zope sape merci à part ka ke bana idiofa balo ba merci na ige pulusi nde ba moni nga pe na ba su merci na ige pulusi nde nga pe na moni idiofa na nzela merci beaucoup bonjour nandi wono vu de loin kitoko makasi ngala oloba la place notée nde no mona communication na public donc vraiment eloko sepeli singa tsusu donc population idiofa baza public moko ya TikTok donc ça dit baza donc et puis baza mobiliser tant ba déjà il y a choko tant ba déjà que il sobe en plus mbala liboso sobe à côté idiofa ba ya ki ya kosana te vidéo to ya bisinga bia ya omoni nde eza boy naza na succès mais sina kota mboko bio siko mbala liboso mais tant to côté ce qu'on a dit on a sous ezaki donc mystique donc au sentir bato bazo bima yo mozo comprendre que bon les kako bozo mona mapango moka net isolé mais so bayoki kaka nenge bazo bimela encore bayi déjà programme sur pour biso tant to komaki programme à biso ay carnaval au Gez Mawete prester biso so fa to prester le lendemain dimanche à dimanche alors qu'au dimanche donc déjà na concert ya Gez Mawete banonsaki déjà aussi bango déjà que sobe na vidéo mais siko dimanche wana somo scandale voilà miela obeta somo mais yango wana quoi déjà to moni ke bien bana diofa ba pesi vraiment ba vona bango na Eka ige polusi tant tozonga pe yemoko Eka lobaki yemoko na honorable ige polusi abi ndenge zaka boli tokozonga po to remercier bana concert à remerciement na janvier tokozonga po na concert ya remerciement to que nous remercier bana idiofa na ndenge ba pesi ba voix avec Weranson et puis était tiré donc merci beaucoup héroïne date mais rotela tout alors sous le mot Serge Makoso aussi on peut prendre on a la deuxième prestation à Bino il y a lundi jour à Souka alors tous doivent entrer il y a la vie Sobé Nengezala qui bien sûr on a vu de loin à Ekinase allez
Ok, si va dans la maison, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, pour le seul choix. Toka bola. Bah, ici, ma cotonne. Nous allons comparer. Nous allons à Katikati. Banani, qui vont dans la bientôt, c'est mon coton. Ah, coton, c'est la musique. Si vous avez des gens qui sont là, vous pour le même choix. Bokanga pas bazali. Ok. Pour le seul choix. 22 choix. 36 choix. Bokangi. Boyoki abaninga. Est-ce que vous avez gabino? Est-ce que vous avez gabino? Mais maman va te faire le gabino. Donc, pour le seul choix, moi mon cœur me voit mystique. Si quoi, tu entends la ville, tu vas te faire. Boyoki koto. Donc, pour le seul choix, Banga Mukolo, alors, avant de connaître, nous passons un massage moko. Vous mettez là, de ça au moins dans ma belle ma beaucoup makasi. Bana ido fait. Zira, non il va moi na maye de ça atalia. Babite ido faut le na ba wana. Atini yuti, kuni ko. Yaka tokena terrain netre, yaka. Tokena terrain netre. Ah, mtokoto wa zati. Babita ya idiofa. Babinga bana. Banani. Oh, banani ndeni. Babita ya idiofa, babinga bana. Ah? Ba Fabiola. Babinga banani. Pas de connaissance. Vous mettez les mains beaucoup. Attends la combo sommet. Sans plus tarder, vous tombez la maman, ma casse, tout en bien, vite de loin. Voilà, merci beaucoup. Tant que vous avez sondé. Vous voyez que Boutiki, tu n'as pas ça, de l'entrée de loin. Entrée de loin, image voilà, illustrer Bisson d'état tout solo là. Et puis, tant d'autres sont là, la dit aux illustré, image peut-être au tigre à séquence moko. Alors, l'a dit, bonne carrière, non? Ouais, ça va, combien d'années de carrière? Ah, plus de 25 ans. On dit matin, non, on a su image, il y a. Et pas Verkis. On n'est pas bien d'ailleurs. De faire Jacques Moukouz avec la vision Mangwaou. Donc, il a son âme. Donc, il doit n'en pas y pénal toujours Makambu. Après, tu évolues venanga de faire Mundwiri. Venanga Roger Vika, qui est un petit personnel. Avec Gaou Bazali, avec qui c'est Bazali. Donc, c'est ça. Alors, carrière bilan positif. Vraiment très positif. Alors, les 25 ans de Moucholoba, qu'est-ce qui a changé Mikolo Lelo par rapport à Nebo Mandaba? En tout cas, il a changé, il a changé dans le changement à la carte, surtout dans le changement dans le BP, dans le changement dans le changement dans le BP. Donc, les détails, on a surtout moi parce que mon abémission. On a beaucoup de psychopos, il y a qui retard. On a beaucoup de et là on est marqué un changement et dans un positif et dans un négatif. Vraiment, dans un positif, les lieux où yebi. So utali pena na banenge ba indu sakara yo yebi uza doyen na makambo le monde a ario mtaleluti. Mana yebi yo kutu na ba côté mubu. Mais ils allaient payer moi ba marque côté.
ata mutuna biso pena to uti biso na babino to uti pena biso to ana histoire ba to fo ba betaka histoire na biso akokoma biso peso pena ba mondo sur esili ba mondo ya mo tozu pe chance ba komi biso net yo la dit faut ba évangile c'est un phénomène donc ba mutanga bando c'est qui sokata na raté non kata na qui c'est makasi hein non eza na mbaki cité théâtre comédie théâtre te comédie comédie ezali nga na nzoto comédie eza lokwa neti lipasa nanga mais théâtre eza meilleur ami nanga OK vous comprenez donc eza différent donc ngande comédie ta na lobanga comédie sikoyo job ona sala rande camarade na OK donc to bala na tenda donc to yebani bien mutakotika mnenga zati nga otika théâtre te comédie pe nga pe comédie na kotika théâtre théâtre pas kotika comédie un groupe que tu as créé Lisboy Fondation qui continue à fonctionner jusqu'à présent pour les quarantaines A ce n'est pas un péché de les dire ça se passe comment déjà à 20h45 les loups ba Hollande qu'on a eu bandana formula ko ba pièce en tout cas c'est sur 100% ya ba pièce to koma 90 net na 90% ngamko yomoko voilà tu les conçois sur base ya loko moni tout ça ou comment ouais donc ça dire donc tu as pas inspiré na makambo zo vivre na ozomona et puis voilà inspirera biso tout moment so yo vivre mamou les autres personnes ba inspiration aux autres comment zo développer bon 20% au etika libanais en fait na zape na ba ministre to travailler na bango ba chef bazali ba collègue mususu ba rape ba participer na ba idée na bango mais 90% ils aranga mo mais le on vous reproche les comédiens na bengo comédien ou bien na bengo artiste mais les lots ba ki la bino ba dans le baba comment dirais-je comédie bien théâtre n'a pas commis dévié avec des filles beaucoup de groupe Nabino je parle des théâtres congolais en général bazo ça donné na ba Kindumba bazo ça donné na Morambe Belé Kofinga surtout dans les réseaux sociaux et autres yo lo banini par rapport à non na maîtrise na ngote na maîtrise na ngote nga mais tu les suis na maîtrise plus boulot na nga donc tu les suis tu les vis te omoni makambu ya ba réseaux sociaux là makambu ya mwasi mama mwasi ali na mobali makama mobali ali na mwasi na théâtre net to komuka mongo trop soki ka mwali ka kelekete fomi et na réseaux sociaux mais na ba discipline tout makambu wana ezali vous comprenez ngam comme suna kanga ape mutu mo na chaîne na binote na chaîne mo boy ba bi mami bale aux comprendre mais au théâtre des arabes plus amplifié mais aux comprendre makambo elle a même na ba église aux comprendre pour to lobaka ke moyeto juger ezati mais makambo na bisa yo bongo pena ta yo moko ndeko nanga moi si basale pas mbali non c'est-à-dire phénomène des inquiétés. C'est sûr que même on oublie quand le monde n'a binoté c'est très vrai. Voilà. Même dans le monde n'a biso, même dans balé partout. Mais Kindumbande et ça reta passer ça reta mal même pas la biso. Le baga pour une équipe ya football ba joueur on son ba entraîneur ba tout ba ami bal. So ba tsaka gardien moitié. Ndo moi capitaine chef center. Oui, mais en tant que président d'un groupe, il faut quand même on les. Mais non, ils ont peine ils ont encourager tes à la rabongo. Mais na koi ko zwa penga te loko mo ya ba beta ngo plus na ndenga mabe na bandeko nanga ke ba bike bandeko na basi ba sala ba to bandeko na ba théâtre mbala mo ngana ya na lo ba pena ke oui za rabongo. On comprend. To bongisa soki ezala bongo na maîtrise nango penati. Mais qu'est-ce qu'il faut corriger à la comédie congolaise ou bien au théâtre congolais? Qu'est-ce qu'il faut corriger? On a nos comités. Bien, le stade de Mayango te penda. So tozolo ba biso pena bactère nan to comité za moi plus. Eza passe. Biso bactère pena to kemwa likolo par rapport il y a moyen pour soutenir l'artiste. Soutien quand ndem te yana si. Donc mingi to ça il faut personnel donc il faut biso moko par rapport il y a ba ndeko mususu nde bazali soto lobito beta lisolo abio ebi ba Nigérian ndenge ba fonctionnaka les Ivoiriens ndenge ba fonctionnaka mais fonctionnement biso na oya bango ezande différent fonctionnement na biso ezali faut yo moko obuta obula mukana tongo bu bandi donc yo moko misale la tout on voit mais voilà moi ba blo mais ngana ebi que déjà na ba makambo surtout na deuxième mandat ya Fati biso ba artiste comédien to ko ba to oseka
OK. Surtout na deuxième mandat Fati ndenge kaka vraiment mbozo kende boy. Pour déjà deuxième mandat eza yena maboko. Mais ndenge pena ya ningeni makamunyo so tu bonge tu pena ba otala pe branche na biso. Et ko zapela ko benga biso pena tu biso ke bana na nga. Po pena bo tika ko lela po boleli trop po bo vana kine sengeni. Antoanga na ozanga parole te mkolo. OK, alors la vie est sauvée. Voilà. Aux artistes et comédiens bon on a biso Congo et Baniza Makasi. Est-ce que tu as des bonnes relations avec tous les artistes et comédiens congolais? En tout cas, presque tout. Ah bon? Presque tout le monde. Donc ça dit, les cas que tu si na ba comédie au côté sur petit côté ba musicien. Est-ce qu'il est fait? Dinara mtunangati. Dinara ya maison mère. Azam mtunanga. Dans 20 zones, ba vena biso. Tu vois moi tunanga ça kutu lobby. Yo ça nga to comme non na une mais journée si là été na ke na parler na. Retourner na. Qui n'a parlé donc mère Sarah moi la cap n'a pas na pointe to bito beta surtout to ta la collègue. Ngana mère to ke na biso pas ça. Yo na ça c'est là les gars. Kole kana ni na aji na mkolo na. Na kosekisa. Na aji na mkolo na. OK. Na kosekisa. Kosekisa donc na moyo ye bezate parce que kosekisa moyo bezate parce que na minito monita msusu biso to seka danger ngona ta msusu ya sekate omona emo biso to kato seka bango kuna bando seka moyo ba exact mais biso to ba sekisi parce que za comme na biso ozo voir na ko ya te bo na télévision vraiment artiste mnene lokwa sai ngana bando bamba mona leki ozo voir ngana ko jeter et puis ba comparer biso poane koleka pona nini ça la die soba la die sobe na mboko pour ça la non confirmé donc ça dit ils vraiment quoi na makayabuti donc ce qui mutu moko ayebani donc il faut qu'on dimaye na ba effort na ya sala pa yeba ngai na za le roi du rire ça ya za le patron de tous les comédiens donc mutu na na set na yo le roi du rire mutu na set na ye to ba ya na business te mutu aza na set na ye ngana binga na za le roi du rire to utaki na yo na nini kuna na idiofa qui kuti partout to le kaba obenga na les rois du rire phénomène les rois du rire mais ce qui ça ya leki côté mo ba obenga les patrons donc mutu a titre na o patron da théâtre mais patron siko ezamba ndenge belé okoza la pe patron na comédie okoza pe patron donc ils ana ndenge ka yem ta yebi ndenge mi bengela yo da sage voilà vie de loin. Wana pe famille wana Charlie Champlain nga benga Charlie Champlain na lo beloko moko tu vois azo sa biso na kata mutu kazo betel so azo sanga lobi d'abord azo bengo vite par respect et puis alobi abandaka kotala yo na télévision azalaka déjà ba fanatique na bino avant beaucoup ma osala ye kotambola na ye tout ça ça te fait quoi tant en selon yo bando yoka na yo lobi ka merci ozo sekana mutima. Ça va bien et ça va bien net ngai bo ça la kilote na lo ba vesi atul biso to banota la bango ba veti to banota la bango to landa bango pe na banzela et ça la kilote et puis na ko sana ni po ezala bon ata ya yebine te mengam to na yebi ezala bon donc tina na ko sango ezate peut-être yango wana ndenga na reconnaître ba vie nanga yango pe zo mona pe ba génération ba leki o ba yepe na sima nga ba zo reconnaître na mukiliso zo boya ka tout le monde yo pe yeba ke batam so ba boya yo donc biso ngana ki na yebela ala puda fona ndimaka bakulutu na lobaka bien pona bango basala musala na bango muto asala musala na ye endima ma yo zalate yo yeka mbamo na place na yo na gomme tout ça na nini mbala moko bomanga pona nini bongo ba fort o muninga salaka donc yango ngana lobaka bien toujours pona ba masa na lobaka bien pona ba vie atana baleki yo bazoya ngai pene maboye ya passe po mutale kana television boya to na kwemi obo avanda boya pour pas web c'est que yo mutu wana zo boya yo so mona boya mutu très bien donc faut tant to zone dimana ndezo sala ko net force na biso to zo mata mais so zo kitisa muninga pai bato bazate eloni oyebi ke aoyebati tant zo ka mutu yo kitena miso na yene mutako memela esa donc faut to pesa na ga escalier est-ce que yo za na bana na théâtre ebele bana ngope kutu na ebite bansu bakomi ba koko lolo do ngasi ko na ba te ba ochanga ya solo ouais bana on est banani est-ce que pena Laurent Fabrice
ngai bona kotanga lopeza mission mais bato na émission po bato balanda mais bato yo ba olanda bango mo bando tanga de abako nde ba olanda ngabe bango bando tanga ba oxygène bando tanga ba Jasmine bando tanga ba Amazon bazo tanga ba misusu kutu ti lelo ba za ba génération ya ba génération ya liboso ti lelo pe na kati ya groupe bazali. Quel est le meilleur de tes enfants? La théâtre bien sûr. Bango tout. Bango tout. Ozare sengo na mwana nini so bango mona. Bango nyonso. Ata mwana mote. Bano nyonso to ba bimi na Lisbonne. Na Lisbonne to na mupanzi na ngali roi de baza banga parce que bana formation ya ko sawanati. Kana nenga mabete tuna badinaka baza na ba na maison mère ba yebia. Moni to ba ouais en son le roi de la forêt, ala les grands formateurs ya jeté. Ya jeté au tete mbomoni yango ya lokwa neti ngai nde balobaka pena que les grands formateurs ya ba comédien même na ba camarade nanga ba masa utangi ba kombo utangi ba Charlie utangi ba sai soko yambi bango ata na émission tuna bango ba web so que jeté masa na biso wana za nyama na boulot et mona na ba web so parce que même bango mo elekela bango ba balobaka pena que yoti lelo ke ndaka ba répétition vous allez ba makamu mo boyo biso to ala suna batana mote. Ouais, ça aussi c'est une chose hein. Tu as un groupe qui est pratiquement une entreprise. Exemple dans Moussala Laurent orchestre Ezalaka Dinara Zawa. C'est-à-dire on a ba répétition, on a ba tournage, la TVP régulier et les kaka. Voilà pena mamna donc ça dit mutoko mi lobela te bato fo ba lobela mais nga quand même na lobby yango po Ezalaka bongo. Même si on tourne à tabato, ba masa na ba webiso pena ki ata ba vie. Webiso ke te en tout cas mutu wana côté ko bosser pena en tout cas yie pena botika. Ti aloba ki bongo ya cop na. Wana ya cop na. Maintenant on va le rosa va théâtre et la télévision. Bobenga so yi dramatique, so yi art ni wana. Art dramatique. Groupe nini pende zo tenir et zo landa pe Lisbonne. Te ko landa to biso to landa. Diego Chaza landa ma père. Ah, Diego. Le chèque dit. Ouais, venez biso tu veux dire mon appel. Ça va bien la relation bien naï. On a fait ma série où le longue quel ayo hier je place naï. Tenga na zo place am tout temps. On zo place naï. Tenga. Ala yi dimanche ba R1 yo ça. Ala dimanche ba R1. Oui. Mais azai sur antenne ata e bo sumu. Voilà, venanga, to développer. Venanga pena dans nenga mabete. Bato moni sikoyo, bato nde baye barate, ba compara ka. Moi kana nde mukila moi kena. La loi de la nature hein. Mi balé batala ke mo nga sikoyo moni ba comparer mo gauche, mo baye nanga sai, mo ba compara nga na batutu. Vous en prendre, le phénomène est égal à lui-même. Donc voilà. Donc nga nazana nga nasala ka boulot nga sans concurrent na boulot ateke nazala na adversaire ou bien nazala na tenga sa ka musala on a dit ezali kabo onzamba tchakatina lelo avant la tuna yo question à Serge Mako répond non nango regret na théâtre ezani avant la tuna wa question à Serge Mako bon regret na Serge Mako so regret na nga ya théâtre lelo makambo komika ke mingi ekomi base ah regret na ngeza mingi mutu face à la mingi base donc ça dit makambo mu boye ata batu pe ba comprendre te ba yeba biso kwani net ngala di esobe batu ba yeba nga pona sexa batu mais lelo comme na ngope yake na tiki na mambo sexa na kesa na nga makambo boye et memi pe batu na ngambo wana batu pe ba komi si pe ko mona ke makambo wana yango nde ekomisi biso na sexa net nini pozo bomba trop net nini kasi base hein yo nga base et so be fait ouais un phénomène solo merci beaucoup donc regret non ya mwana te omoni na ntenga mabeti so totali ata ba ve na biso ata ba lokolo obiso tolandi ya bakulutu poto bango za lisano ba kulutu même biso lelo to comme ba kulutu ba petit ba pena pe biso pe to ba kulutu parce que tozo sala ka lisano ba kulutu mais lelo ekomi pena botiki lisano ba kulutu mais komi ka base ya kofingana donc base kana kati base ni jama général donc en général mais na koloba po regret na ngai kitamo mke tozongela penda boulot boulot o basalongo basalaka boulot o balenzo basalaka boulot o ba minzoto wela to yebi boulot o yo to yebi yo dans l'école ni ngaza école minzoto ya minzoto wana ba
nga minzoto donc biso uti pela donc bana ya bataking donc bakoko bataking donc bataking badanga ba nani lokolo wana siko titi ye bimisi bangadia dia ba mangwau ti biso to ye donc to pena bana minzoto wela wela. Très bien. Merci beaucoup Esobe. Coupard bola, ok, question coupard bola caméraman. Coupard ba alobi azan acteur mo wali na minga pena na minga papa sekele. Mais la groupe na yo longola nga ye alongwa ka tobo kabona ga ou bien un bon acteur selon moi. Ouais bina no sekele azam kona nga musika. Sekele aza ba génération mo na ba na ba kisita. Vous comprenez? Et puis sekele ba papa sekele ba njuli ba yebi ba papa sekele ta ba osala ba théâtre ba l'époque ba na ba petit mondonga biso non to sa théâtre ti biso kindota la bango comprendre mais ba papa sekele to kutaka na bango tango to sali Lisboy na biso bizaki ngai fe mundweri kisitavie gau nde papa sekele ba yaka na Lisboy na biso. OK. Mende ba koma lokwa ba acteur na biso mais na nenga monde art sekele cause la terre na ngate pourtant ya bana sa théâtre biso. Très bien. Merci beaucoup Esobe. En tout cas, on arrive à la fin. Oui, mais retard, tout comme na souka et dans la partie remise. Na habité son on profiter programme moko bana gemena na habité balandara. Oui. Balanda émission no makasi. Na zo profiter fallait to qu'il est déjà gemena, c'était prévu depuis hier to qu'il nous dans la gemena déjà. Mais to qu'il soute moi changement moko salami bana gemena, ezaki le 24 to prester na 155 où ils allaient font un bon na gemena donc nous allons moi VIP et bon mosco lobby le 25 mais on a spectacle moko on ya biso tuna ba vie de loin ba leader ami si ba briefing la merveille ba vemba lo sombo to na équipe belé oh c'est yé moko ya Théo Zambota na président Batiba ya biso kuna pour na ouverture inauguration ya 155 mais programme ça là même moi mon boulot peut-être ba janvier ou février donc janvier kaka pour confirmer bango date. Très bien. Donc on a dit que le message est commis na pesi vraiment merci à tout par l'honorable honorable Paul Solé Silitaire pour sous la sérenga temps et comme na souka ma bande ezala voilà déjà pour nous attendre 1 minute dinara honorable Paul Bindu Musambali donc Pacifique par là c'est déjà tout fêter victoire déjà il y a honorable Paul Bindu parce qu'il va bien honorable depuis temps. OK. Donc na bosanité Ben Olundo moi donc mingi ya olobezate donc boza moi trop et puis kinwa mi balabala PDG kinwa na profiter na souhaiter le venanga bangantama le roi de la forêt ba très joyeux anniversaire happy birthday to you happy to you déjà demain déjà comme elle est déjà parce que to bani de fête. Très bien, merci beaucoup moi qui langa Jires Mbaya Jires Mbaya santé Jires Mbaya donc il y a IGF ya yo yango wana donc on s'ali pété yemoko le patron il y a IGF Alingete très bien merci beaucoup Ladi et Sobé merci pour na mbote na yo na pesa dinara maloba mais na pesa message moko ya ve ya mbata cameraman na biso ya Canal King Télévision abosani saki mobimba ya caméra na mutuka donc il m'écrit ceci lobi na ba 19h30 taxi ya ngoya taxi ya yango ezwaki biso donc ve ya mbata Laetitia na era et en face il y a premier mot il y a Gombe et tiki Laetitia na Kindu Barumbu après aéroport sanga na Kitega donc ve ya na Kitega plateau na commune na Kindu donc tozala ki na ba biloko mais sak ya caméra et tikali na chaise ya sima ya chauffeur taxi utaki Gombe vers 19h30 mais elongi ya chauffeur ceux qui na moni na roye bango très bien mais akimi na yango te nde na bosani yango na kiti ya sima na vandaki na sac au dos donc bilo eza na kati caméra iPad ba pile micro et les autres choses dedans donc chauffeur a yango oya memaki ba journaliste na biso ve ambata na Laetitia lobby na 19h30 abungisi saka sake mobimba ya ba caméra soki chauffeur ngaza mtemba malamu aya na Canal King na Wileri ou bien bengi na numéro na biso aya kotika yango merci beaucoup sous les boys en tout cas pardon 1 minute pour Dinara seulement comme ça on va conclure Dinara wenge maison mais tout tiens ba image et belé information rapidement.
Bon, ce qui n'est pas rapidement, ils ont souhaité d'abord joyeux anniversaire. D'abord, c'est les rois de la forêt, tu as musique. Et puis, le dire, on a président phénomène et sobé. Comme c'est un mot, tu n'es pas à Michaud. Les gars, ils ont la donc. Tous les bêtes, c'était aussi du banda, tous les bêtes, mais tous les bêtes, boss, donc, à partir de mardi, mercredi, jeudi. Tout le temps, on a British et pas archi d'année pour place comment répéter. On a des points donc pour que tout festoyer, bah fêter les gars bien. En plus mercredi tu refêter anniversaire à boss. Tu refêter là moi on va tout le monde les rois de la forêt. Aux ans en cadeau na que nous il y a des phénomènes et sauver bah les cadeaux on va fêter là donc on va zarazarana. Donc voilà tout aux alors on a quand on repère ça comme bout Stéphane Condé l'homme qui arrête les temps. Les grands lions donc des fois côté finance. Na robot santé Christian Mouka FMI. Na robot santé Pierron Ndomba ça au talanga na Sembo te Pierron Ndomba c'est oyebi. Et puis Trésor Dioka bon séjour à Kinshasa. Noélie Konga heureux anniversaire à vous ma femme et puis na robot santé Noëlla Tampola patrona heureux anniversaire encore à vous. Voilà quoi donc. Merci beaucoup Galibert ba José Banza ba Dega Schengen ba Daninti la ba Bella Dinganga donc bino sika boza. Maskino lumière à Londres, Maskino lumière à Londres. Très bien. Merci beaucoup Dinara. Dimanche prochain, so y a tant on va bien pour merci beaucoup. Alors, bon retour au pays à mon directeur Doudouline Paul. À âge très avancé, je me bats à maman Siska Mabonzo Doudouline de la part de Suleiman Mboyo. Donc bon retour à vous, à Papa Moro bien au Saranate. Papa Paul directeur Doudouline Paul. Donc âge très avancé. Mobile ya maman Siska Mabonzo Doudouline de la part de Suleiman Mboyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dinara. Merci d'être venu en tout cas. Vraiment merci à toi Laurent Fabrice. Donc na beau santé. Levé Nabiso âge avancé Paul Doudouline Azola Nabiso et puis Kinoa ni balabala business donc il y a eu et puis na pesi ba joyeux anniversaire nanga bien qu'ils a le 26 mais anticipé déjà na maman Lidi Dada Mukula il y a déjà yanga ikomela ye on a déjà ata vidéo na ngote donc ba okateleka koto. Merci beaucoup Esobé. Tout le monde a dit très très prochainement, il faudra dire que tu es un garçon fantastique. En tout cas, j'ai trouvé en vous, il y en a les qui nous vivent de loin, des hommes exceptionnels à vivre. Boza Benga va père de famille, Boza vraiment exceptionnel. Au revoir, merci Soubé, merci Serge Dakoso, demain à 14h.